Tomoni ndeko na biso Laura Sokoko apesi modo de pa bokecho ke soko za mobali leka lisusu sala émission koto pesa isayi apesi mosaka devoir soko za mobali parce que aglobi trop ko ayoka ngo pete mukolo moko ni na émission na vandi na lobake na pesi ngai na lobi yango soko l'émission ke na pesaki voilà soki ve alobi susu au contraire makambo na lobi yo ya omona nde na ozwanga pour comprendre que mutu oyo ti lelo azoboya ke bapesa eka wana ta somba mais yo kanga na gérer bino ya pito s'il te plaît so il voice all et ozana makambo eko créer les mosaka mabe oyo kapeki akola impoli oyo kapeki akola impoli oyo ka ba moyo ko bima a dans tous les coups sont permis. Habite ma télévision. Non, comment pas ça? Habite ma télévision. Moussa ça c'est vraiment à traiter Moussa de un grand karaté. Parce que tant que pesa gengo na pesa gengo a pesa gengo za ibe coulisses. So alinga yeba na public alanga za caméra bengi Moussa bengi ba journaliste boya Moussa na pe mutuka. Mais lo asala ngo wa coulisses ça veut dire que Moussa Moussa ka dengo be coulisses. Ngamda oboto na vote ngaba kabela vote kamle ba kabala na pasteur de libre comme ça master na prophète. Tout ce que l'église a yonde bakabela camion ngati ngakate pale mama na poto yo mama mbudi fuvi kambala tika pale posiba nada fuvi kambala tika pale posiba nada ah que vous s'il te plaît ken bena mukolo ça ya pesaka Blanchard Moussaka mutukana est-ce que il y a une troisième personne azakina comme témoin ngazala na kabela yango na munoko ndi bakabela moto eloko na munoko boizwa kena ngo OK ndenge pe na kozwa ngo na munoko keni pe ande sala yike mbato ebalilo ke saisa ya kabela Moussaka mutuka koka saisa yi omona ke yakina intention pe ya kolobango na télévision te. Il y a quelque chose qui lui a poussé excité par rapport à dire à Moussaka. Dire à Moussaka on a dit pourquoi aussi par rapport à nenge Kenya memela ki donc Moussaka alinga défendre personnalité naie à la télé nenge Kenya ngo zoye ki ba kabela mutu comme des fois des rappels va dire mais yo comme ko ignorer na bande au faire voir na mokili ke ça tia la ceramique tout cas ti ça donne raza mutambongo bande kone baza batu ya pasi batambola ka makolo ngala o sela ka mutu mabokela ka émission moka pa. La mort de Mélodie déclenche une virulente polémique. Est-ce que Caleb est-il réellement le porteur du virus VH Cauchemar Maramba Komi, nous rapportons, je disais. En effet, l'acteur et scénariste congolais Caleb Toukebana est accusé d'avoir couché avec Mamissa Chama, la rivale de la défunte Mélodie Badiama, et il aurait transmis volontairement le virus à la mère de ses enfants. Soupçonné d'avoir, en connaissance des causes, Caleb s'est justifié. Et ce n'est pas... Voilà, c'est clair. Zelana nous valide, Zelana nous valide, n'a pas sa côté au milieu de la fautité. Tout est comme on a la richesse, et yaki na lisolana, et que yaki maman na guerre. Guerre, oh, wapi, oh, tout le monde a dit Elise Saloum Babimaki, et que yaki pema maman na guerre entre Elise Saloum, nande kunabiso Caleb. Bana basi et belé à théâtre. Oh, pe ba yaki ko bima ke non, boy, oh, yo yebi ke makambo ane nga ke tina ba justice. Pona bino bo kanzake Caleb Ndumba suka. Caleb azaki mobali ya mami, tango isimbi te bakabwana. Oyo ki siko masola ki Ndumba, oyo ba comédie ba banda lobelango depuis kala makalunga nda defanda kae. Abi pona bino bato bo kanza Caleb Ndumba ya suka numéro 00. Caleb s'est justifié. Donc, quelle page à Caleb Toukebana a commis un Midala Taylor. Tu auras ta réponse ce soir dans un live immense. Et après toi pour un procès pour diffamation en France. Au relaxanga maladie au Zolobela. Tu peux déjà vérifier mon état de santé. Je suis prêt à venir à Paris. À ta psychoto Kenenayo. Bisomi balé dans l'hôpital. Yo ça l'examen. Ngapena sala. Plutôt la qui s'aba résultat. Vous êtes là que pour nuire la réputation des gens. Vous avez détruit la vie de beaucoup de personnes sans les savoir. Mais boye bake bozana makila kaka rouge comme tout le monde. C'est qu'un homme aura sémé, il va obligatoirement les moissonner.
un jour. En tout cas, il y a des idoles. Arrêtez de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Événement Double S Prod présente MPR. Groupe numéro 1 de la musique urbaine en République démocratique du Congo. En concert à la Cigale de Paris le vendredi 8 juillet 2022. MPR se produira sur scène pour la toute première fois en Europe. Une seule date à retenir, le vendredi 8 juillet 2022 à partir de 19h. Le duo congolais vous promet un spectacle haut en couleur à ne surtout pas manquer. La billetterie est d'ores et déjà ouverte et disponible dans tous les points de vente habituels. Pour plus d'informations, contacte doubles-s.prod12@gmail.com. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous suit à ce net moment. Ce n'est pas de l'ère à laquelle que vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par le vôtre, Valdi Tambatuga. Banapoto, Banamokima, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Nango so charbo ma vidéo na canal notre préféré en tout cas le Nanzali Bosso bon il y a des caméras hier Afrique Lengia le patron Mike Lokambana Fimbu News qui est votre maison au Botalara Ernios. Mais avant toute chose avant d'aligner bon sommaire laisse-moi d'abord saluer Maman Lisette Lokangeli Foku, une femme pas comme les autres, on appelle Siombote Maman pourquoi pas Maréchal Souveillé c'est un restaurant Yolo Zona Dallas na bandero so basangana bon na 4 restaurant business class mère nanga Olga Kabelo
la femme légitime mokonza kabelo na Belgique en tout cas les bandits kana yesabino ke makambo lobila eza ebele ya kosakana te mais ça pour ça dévoiler on te tikanga na dévoiler ensemble na invité nanga na sabongona Aïdor Bokwala na Ken Pena Makizembe avec bango te komeka vraiment ko beta masolongo po et ça la vraiment eloko tikanga na saluer pour commencer notre masolo. Bonjour Aïdor Bokwala. Bonjour Valdi Tambole Sage, bonjour Ken Pena Makizembe, bonjour na internautes tout au balinga biso film na film faut que les Aïdor de télévision. Bonjour Nabino, vraiment Toza Wanayo, Valdi Tambole Sage, comme d'habitude, mon ami de longue date, très bien habillé comme d'hab. Merci à Berly Vengamete, One Way, One Leader, One Team, One Tag of That Mind, There's No Life. Et puis dans les mignons, il y a un style Newana. Macron Gimbi, les mignons et Toza. En tout cas, merci. Bonjour Yapito. Ouais, bonjour Valdi Tambwe, bonjour Aïdor, bonjour na Basali Nzambe ya minene mboka na biso. En tout cas, prophète Emmanuel Dodi, vraiment mbote na yo, na yebike ba franchi biso nyonso tout. Tozo préparer les 16 na Fikine, vraiment et ko sala bien bande ko nyonso tout boza ba problème. Vraiment bozwango ba blague té, boya vraiment ebelé parce que prophète Emmanuel Dodi na yebi expérience na yebi biloko ebelé. Oh nzambe atiakati na ye vraiment bo hésiter te vraiment ndenge na bandaka na basali ya nzambe nazo pesa pe merci mingi na prophète de la nation pasteur Denis Lesi parce que aza kulutu o tozala na ba problème ezalaki pe ko choquer ngai koza na problème na kulutu o aza musali ya nzambe pasteur Denis Lesi tokendaki lobi vraiment ko s'excuser amba biso très bien et ça lika bien vraiment. Merci ndenge to sangani prophète Moïse Kabodi kutu wana ya parler wana za fondation base wana ba vieux bazala prophétiser que Ken un jour ozala boy kolanda loingete simba na ote tika bango ba kende vitesse un jour makambo ne ko simba mais lelo to koma mona nyonso to prophète Moïse azala lo en tout cas izo kende bien en tout cas basali nzambe nyonso to oyo pe nazwa occasion ko bwaka te na pesa bino ka mbote na musika parce que mabondeli na bino esalaka biso bien mo boye pe na ba prière na bino botiaka biso pe na maboko ya nzambe parce que toza na makoki ya kobwaka bino nyonso te parce que émission ezala mukuse po boleki ebele mais botiaka biso kaka na mabondeli ekosala bien. En tout cas merci Ken Piana Aïdor Bokwala sur micro. En tout cas mokolo malelo na tongo na kuti message mon na téléphone ngai o wapi na mona na sepela inango message o wapi papa Firmin matoto na mama Iget mulunga batindela ngai depuis Paris. Il y a communication kulutu na biso Jésus de Nias asalaki à l'endroit il y a masolo s'est organisé bongo pour na concert le 30 juin il y a réunification à clan Wenge. En tout cas baté benaki o sepela inango tongo azaki face à ndeko na biso mona Paris o wapi alobaki akozala magata beti c'était akozala teke azala po yemba makozala atine ba fan na eba participer bongo na kati ya ndule mais subitement kaka na 20 millions susu to moni message mususu ya ndeko na biso trésor congolais qui est vraiment la bouche autorisée il y a ba gladiateur ne ba benga bango mais n'habité message ngo ya bien ndenya fato ko to fana analyse du déjà sincèrement Valdi Tambwe ils allaient na lobara na déplorera trop na lobara sur Ferregola Ferraza grand artiste on a to ebi ya pas si on a wara on dirait si bisare lourd mo boy oyo na ba artiste ala nini par rapport à son entourage ebi ton atalaki émission ya Ferregola na gi très convaincu na bia télé robato balinga ba yoka yango si na munoko na yemoko parce que faire alobi en haute voix à soutenir ban vena ya Wenge parce que aza faire partie na Wenge pour on a betango c'était même faut là si faire il est faire parce que Wenge existe Wenge 84 résistant ni ça qui fait azala ou azali lo ba héritier ba tellement nombreux alors ba dalinga ba mon a reconnaissance moi dans les gars na ye ba ve ba osa la projet mo boy otini ba fan na yo ba kende ko soutenir yango c'est que on avait besoin. Au fait, Rigolo est un intellectuel. Il nous a prouvé que Azamutaou Garapé, tout le monde, tout les messages. Mais quand on a trésor qu'on a vidéo, on a bon mon frère. Une communication qui tire vers les bas. J'avais de larmes aux yeux. Et pour Annie, ils ont battu au bas sur un fait rigolaté. Ils ont battu au bas au Congolais à Zouara fait Ricard na baneng moroboué. Aïdo, pardon. Ok, merci. Vana wana. N'habite ce qui est un gars connexion na monizo kima. Ken penako oko edenga okota na remontada. Remontada, beta remontada. Ok. Remontada. T'as émission où écoute Yasuka.
Après, si je le sens, ça pimbo Teskazouami. La petite n'a dit merci Badinga. Exclusivité. Nacha. Kanabatak. Quelqu'un est bandé. Ferry. Aya na projet à Grand Wenge. Po. Azala. Lokola les restes des artistes et musiciens. Yamoulongo. Na projet à Grand Wenge. À ça, je ne peux pas avaler cette pilule. Cette pilule ne passera jamais. Projet wana c'est mieux que faire Azalati. Na format oyo va présenter les wana. Auto monde na Caribou variété. Et Simbati. Supposons que faire Azalaki wana. Donc bisoton di maba benga. Nani faire la sabi. Ah faire yaka. Jamais. Ça passe pas. Les gâtés. Les gâtés. Et les gâtés wana les gâtés de permettre à monter. Jamais de la vie. Aujourd'hui, je l'ai dit sans peur d'être contredit, faire la musique à Roma leader d'opinion, grand leader, au même titre que Jibem Piana, au même titre que Werason. Parce que faire la Roma la image, ma figure de proue. Parmi ma figure de proue, il y a musique d'Abisso. Donc, présence, il y a faire égola, en tout cas, la nenga m'a bêté d'abord et Dunda, va te belé. Et donc, pendant que na remise d'Afigo, en tout cas, je vais faire un projet. Surtout dans le format où on a moni là-bas. Titi n'a pas bon zapi. En tout cas, format on a. C'est bien zapi. Format on a des légats. Et les gars, en tout cas, faire école à Bissomoro, gladiateur, on a un golem, tu as qui n'a pas so kende. Bissomoro, tu changer la langage au kende. Mais les lots, oyo faire et tu t'es battu. Vino mobimba pour osa la combo okoma oyo osa lelo. Que personne ne t'enlève ça. Mouta longole lo wana te. Lelo yo koma so lobi lo baba to balandi. Pour vous dire vrai, je pèse mes mots. Na Congo lelo. Artiste o bana succès libanda ya mboka. Baleki 3T. Na bibia bana succès libanda ya mboka. Baleki 3T. Moutaliboso faire égola et tira limi balé bino mobocha ba kombo la wana ba commenter. Mais baleki 3T au libanda ya mboka bana. Okata merci. Azunta Aidor nan. Na ko répondre. Tes oncle non Aidor. Aidor. Magno so qui nan de connaissance trésor congolais une bouche autorisée il y a Jésus de Nias. Et de ça non commentaire muke ba question ya. Sincèrement, ils n'ont pas si peu moi. Ils n'ont pas si peu moi parce que je pense que les trésors congolais sont parmi des gens au Baoboma image à faire rigola. Ce sont parmi des gens au Yobaolinga pour l'acception qui fait jusque là, nous très professionnels. Ils sont parmi des gens et bateau la logique des choses. S'il faut vraiment chasser loin de l'artiste, à faire partie. Tu sais pourquoi je dis ça? D'abord, on a notre projet Yawenge au Yuzanini. Et un projet, on a régné, on a rassemblé les Wera, les JB, tout le Wenge. Bengi on a une casquette, on a une les lotés. Parce que JB soit une casquette à JB, il peut être un na kiti, on a été ni Wera ensemble. Pour tout le monde, on a répété, on a Wera pas télémi, JB va na kiti. Tu sais pourquoi? Parce que na mitu bazongi 4x4 ya kala. Il y a JB ya Mukulu, il y a Wera, il y a Noël, il y a Ale Makaba. En fait, ne bazala na kala. Dans stricti au bazala na 4x4. Alors, si chacun d'eux a un boss, un patron, je ne pense pas qu'ils vont ensemble. Alors, Trésor Congolais veut nous faire croire que Ferry est plus fort que Jibem Piana. Tout Ferry, il est plus puissant que Weir ensemble. Je ne pense pas. Tu as lobby bon thème, lobby qui lélo. Pourquoi? Ceux qui ont Weir, ils ont une casquette, ils ont une casquette. Jibem Piana, ils ont une casquette, ils ont une casquette. Et à tes papas, quand tu te donnes un exemple, tu n'es pas responsable, non? On a dit à Emile, il y a besoin d'un orchestre, il y a chaque jour dans le jungle. Mais il était parmi il y a Moulongo, il est même responsable. Manda chante. Manda chante, un orchestre, Manda a dirigé le Lonini, na Congo. Mais Manda tout le monde a dit Rabenga, Manda le roi la mona mouké. Sorry. Lokola mutunyoso. Manda yaka présenté bango passé street les ali bongo. Et ça 4 personnes bazaki leader, bazaki le leader na projet wana. C'était comme ça. On change pas l'histoire. On change pas l'histoire. Parce que eux ali te référer mi na passé na bango ne tout ça là. Pour ça les peut être ça différent.
bauta passer na bango ndenge structure ezalaka. Alors maintenant so ya lobike ba benga faire go la bongoté qu'ils me disent alinga ba traiter faire le roi nan. Dans l'émission Caribou on a wera vandi jiba vandi faire vandi wana selon lui. Marsaïdot tozali pardon pema muke ya plutôt pour ou contre allocution de qu'on a biso tout à l'heure. Bon, Valdi Tambwe, na lo bango sincèrement, bandeko ba landanga, lelo na ngito sa l'émission moko poser, ça pena poser, to sambrier pena te na maloba. Bato belé ba benganga na contre projet ya Wenge. Bien sûr, oui. Nazalaki contre projet wana. Oui, bato belé ba bi contre. Nazalaki contre projet wana parce que na yebaki ke eza na artiste moko azana kati ya projet wana oyo ngana esimbaka te. Na kombo ya artiste mboka. Ngana yebaki ya ko faire partir na kati ya projet wana. On a yebaki na kokota makambo wana te parce que na oya kota na kati ya potopoto. Okoya mso ba réunion na bango, ba cérémonie na bango, donc la répétition. Na ba répétition tala ba lukela makambo ti na matanga fe na biso de fa. Comme bango moko ba envoué yango ke ba ko mikitisa te devant JB, devant Wera. En tout cas, à partir ya lelo na bandi ko soutenir projet ya Wenge. Ah bon? P à partir ya mission oyo ndenge na osala. Wenge siko ezotonda. Et marti wana siko ya le 30 ezotonda parce que na otia siko mutu. Parce que lelo ozui ba vie na biso neti JB ozui Wera. Place ba sangani. Ndeko na biso artiste mboka alekaka chaque fois que ba vie na Wenge baza ba vie o ba bimisanga. Valdi lelo ndeko na biso trésor ba propos à lobby. Ça n'engage que lui. Falaki analyser nan. Qui a rendu maté leader na bango aya place soit Jiba bande commander soit Wera bande commander pour ceux qui va compter 3 leaders au bana succès libanda mboka ndeko na biso artiste mboka za numéro 1 ba compter na 2 personnes wana zoko tsa mso ba fali na batum susu c'est la conception naï non lo baboy avant ocha leader na yo o aza mwana ya baviana Wenge ke bazana ramoko. Il faut prouver biso na ba événement oyo ba ya wana basala o ba bimisa yi. Est-ce que artiste na yo a combien ata na 10% ya ba événement o JB na Wera basala na musique ya Congo? Tout le monde a la guerre, il y a Koffi Olomide na Fally Ipupa, tu trouves un normal parce que Fally Ipupa sali makambo mususu oyo père na Koffi asalite. Parce que les lorsque soki to lobby to kende pa to zongi pa to soki pena Koffi yela biso vitrine ya ba trophée ozui na musique. Fally yela biso vitrine ya ba trophée ozui na musique. Hôtel ya Fally eza mwa ebele par rapport ya Koffi Olomide. Mais Fally Ipupa na lo bananenga mabete mais Fally Ipupa e Koffi Olomide abengisaki na ba anniversaire ya quartier latin. Fally ayaka kotandama na mulongo etant que musicien simple ya Koffi Olomide. Achaka ba grade na ete ke nga Fally na koma danger, o nga Fally na sali makambo danger, nga Fally na zuba trophée soit ebele ko leka père. Atela ka ke soki nga Fally na za lelo Fally, soki nga Fally na ba trophée belé. Fally est-ce que boye ba ngo ke Fally quand na carrière na e oyo Fally abeta déjà 18 stades d'Afrique. 18 stades d'Afrique. Oyo artiste oyo ndeko na biso trésor azolobela. Soki to lobi to loba depuis abandi carrière abeti na no stade mon côté na tchaka na Afrique te na monde. Même na RDC parce que stade oyo balinga ba meka ya Velodrome basalaka mama na mpia ka ya jeter nga azala témoin wana. Ndeko abeta des chansons akei parce que batu bazate na stade na kermesse nzamba zo kanga témoin. Abeta première chanson, deuxième, troisième amoni batu bazate terrain wa assez vite akata concert akenda. Alors toye ko leloko ba bengi respect, toye ba ko leloko ba bengi reconnaissance. Est-ce que ce mona Fally Ipupa na orchestre na ye mutu moko aye a manqué neti vieux Rambo. Na peso ka exemple ya muke batu ba ba biso ba bouche autorisée ya Fally Ipupa. Tozala coopérer pe na Fally très bien. Ngana mani ke jour moko to beli liboma na biso to ki osa l'émission tozo boudé vieux mopao. Webi ba sanction au Fally a tiela biso. Fally a bloqué biso no na téléphone. Fally a pesa mot d'ordre. À partir ya lelo
Ken Piana na Manique de John. Oya ko tanga kombo na nga na ba émission na ya zoloba. Vraiment na ko meme na parquet. Parce que beaucoup touché vient na ngaité. Vous comprenez? Si ko lelo ndeko na biso ko toza engagé et pas falite. Totika la za engagé pas falite. Nga na alo bango nzamba zoyoka. Nana jour moko te fallait afutanga salaire ya musala ke musala sala nga salaire no yango yo. Nana jour moko te je jure. Nalata soit keti ya fali pour pas que fali apesi nga keti. Nana chemise moko te depuis na botama nalata ya fali. Sous-vêtement kutu koloba te wala kutu na koma kuna te ndenge kisi njoka zwa ba sous-vêtement vierambo na chambre. Ça kosenga zwa ka bizwazwa ya ba sous-vêtement ya Koffi Olomide. Te na okende ka exemple. Ozo comprendre? Donc mbongo ya fali o na lezaka ka ndenge na kendaka na délégation ya Angola na couvrir événement kuna bafuti nga ndenge bafutaka mutu. Mais koloba ke na sala ke pas fali, na sala ke pas fali te mais tala kutu fali ya silika po na ke koloba biloko mo boye na comparer ye na père na ye. Ndeko na biso trésor tout le monde ba yebi ki aza directeur automatique ya marketing confirmé ya artiste ya mboka. Est-ce que Bosco siko tala ba propos o azo tenir po na wenge. Mais faire on yebi nango te po faire le même makambo. Non papa, ayebi yango te siko punition nini ba pesi après émission oyo. Oso mona teke mutu oyo akoli na éducation na kolo bandeni mutu akoli na éducation impolitesse ata boluki bo conseiller ndenge nini na kimukolo ki impolitesse elongwaka te yango basengaka ba parents boye bako éduquer bana bino baza mike mwana kola na éducation ya bien ti ndenga kokola akola na éducation de base eza éducation ya ba parents. Ba parents ceux qui botiki bana bakola na éducation du fils, éducation de la rue, mwana kozalaka bongos. Omoni bato baka ko travailler pembeni ya mutu. Premièrement, il faut yebake pour travailler par leader, il faut olata comportement na ye pour vivre bien. Si le leader a un comportement ya impolitesse, bino batu nyonso boza tout autour na il faut bozala na même esprit. Donc il a dit que casquette oh bango bayaki ko flatter wera mikolo yo avant album ebima ezaki casquette kaka ba luka fanatique ya maison mère et pesa bango chance parce que lelo ba propos onde ko na biso alobi a ignorer wenge mobimba ke bango ba kondi matel leader na bango ya babando commandende ba commanda ba titi na ba Emelia ba tapera pe leader na modelo star asa star te. On a la star ndeni. Avant oko ma star devant JB devant Wera. Ben faut ça la marambo o eleki o bango basalati. Mutu kuta kozala na baogei wana. Mutu kozala na baogei wana fali papa mazala na baogei wana te. Ozo mela mai banzaka pe source na yo. Na pema muke kente. Non, banzaka source. Pema muke. Disala na sili sa pardon, za ba question na sili sa moi côté o muke. Héritier Watanabe. Na muna batu batarsaka héritier impoli. Héritier salaka bilo msusu ya forcer. De nature ya héritier za impolite. Héritier za bien éduqué. Tala lelo projet ya wenge. Héritier azoka ngona musika te ake komona tiba yaya. Héritier azokende ko soutenir bango tina ba concert privé o ba obeta ya chèque mutu nako. Tota ba mona héritier na concert ya Wera. To moni so héritier na concert ya papa chéri. Bamba mbongo. Obi mbongo na zala bambe pourquoi? Bambe mbongo ya reconnaissance que yaya oyo nde mutali boso simbisanga miko yaya oyo nda pesanga chance miko na yende efungwelanga lelo vinanga mobimba na zaboy bongo bino siko yaya wa simbisaka bino miko ala saka bino na publiki azape na kati ya projet Wera atakutu bokotumba wengi yango botala teke Wera za na kati ya projet Wera za na kati me bozoza wenge bodimne ke leader na biso asala kombo ye moko asala kombo nezala bongo bobosali histoire c'est une science oyo rappelaka biso le passé ya pito siko tu as fait ça tozala OK avec l'homme lobiana po ngo suto silika kungana pe na plateau en tout cas biso senga pardon pas pambate mais bocha na mwasi en tout cas et l'autre on lobby au commis prêt à soutenir wenge yo pardon mon asa mutema na seki mabe kulutu ali no mokemo mais et le bengelo mon a tourné local mais déjà
on va dire moi que n'est qu'il y a moi faux que moi projet moi faux est-ce que les autres tourner bana Béatrice kuna si Jésus kuna yoro que netina Béatrice na caméra ton micro faldi mutu na banga kuna zate okuta na 20 mabo 20 Weranson ya nanga ya blagite nzambi ya nanga ya blagite mais ya weraza moi c'est na ndako ya na biso wera moi c'est na ndako maman c'est d'Égypte. Maman c'est d'Égypte. Balande japonais na bambuta ba mona de la forêt. Place à ça la clip na Bella nani. Christian Bella. Wera fâché mais oh pena soki na simbi. Maman c'est déjà ya lamba te des jours na parler. Déjà de la forêt vient nanga ya blagité. Pe ba fi ngo batimba na bango. Ba bi ke tike na bude makambo pena boy. Eza na eloko moko azoboyela. Po eza makamba wenge mutu moko wenge azawana na kati. Ngana rojenga nutoyo kanate chaque jour na fa na vivre aux avions nanga mais wenge ndenge zana mutu moko oyo esimba te siko vient nanga papa chéri kutu biloko kutu na mato ine kutu kota kate oh tout le monde ken mais tu dois papa chéri kutu ndeto aussi c'est pena na kende Béatrice tout le monde muko to sana yo to kuta na papa chéri ba tanga ya Mosaka na Morgan Velodrome net ba nyonso bazaka ba bige Ken sera poussé du pembe na Joe à Roda et l'autre. Mais quand il carap papa chéri beta babuzo batu. Abeta carapé to sala na émission. Si. Ouais bien go. Da papa chéri ku to côté ana na lo bateta na kati ya projet wana ba yana nga net Burkina Faso za wana. Burkina Faso ba to sala album na ser na Angel Muswahili. Mais c'est Veno. Azolu kanga to sala Kaluji. Kaluji ku to pire Vena nga ba diaboliser mais to kuta na Kaluji ayebi ke na wenge wana. Ngazala fanatique beaucoup plus ya Tutu Kaluji. Voilà bomba ate. En tout cas Tutu Kaluji soka simbi micro vraiment ngazala fa ene makasi. Kolega wenge mobimba wana. Merci Ken Pena. OK. Aïda beaucoup là. Faire ko participer na projet ante ba benga kende ba benga ba titi na ba benga kende ba benga ba seguin. Côté na mo arrogance Tony. Déjà il y a malamu ezali que na discours ya artiste Emoko. Azo reconnaître que wenge basa ba vie naie azo reconnaître mais ça on va bien na kishasa tinzika chaka yango sona koma na discours ya artiste ouais mais surtout que kota bureau naie ce sont des propos et outi na munoko ya trésor congolo na munoko ya faire rigola te y a pas ces asko nini ba trésor congolo bazali baza attaché à faire rigola exemple lo mususu tango yo lobi yango directement ba mona ke les artistes bien. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bango surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga nazo lala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimangai kolia mate supasi bablo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis,
tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fungola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Eko yokaté. Qui n'a deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko yokaté. Moi, je vais la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga bouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda ko yoka te, ça veut dire que la yoki zombe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Donc, Kokoro qui a propos à faire, na o trazo Congo lobby, ça mon côté, ça contradiction. Et la question que je me pose, tant sur le bureau, tout le monde a tristesse qui a cette passion parce que à ça qui m'a cambo à tout n'a qui biroté. Il y a la contre. À ça qui m'a cambo à tout n'a qui biroté. Donc par là, ça montre que dans l'orchestre, muto ça la makamuna nenge na chacun veut se communiquer na nenge alingeli sans pour autant qu'on soit point de vue tout peut à vie à bureau, ce qui n'est pas déjà bien. Tout ça c'est salir l'image des Ferrego. C'est un directeur. Déjà ngai n'a pas ngai on a roloba ezali. Non, il y a un mot à niveau parce que ça et comme si quoi bah ve à wenge bah sentir on dirait bah minimiser et pas moi na bango moko parce que aux alora et bien ça leur a faire à reconnaître que bah vient bah grand frère nae nenge c'est bah propos nae pour que le bah ben affaire le ko la boy héritier watana be quand il était venu comme na bah wenge bah wera bah simba bah bi wera bi au petit na biso et what wera ben et bien ne wera ben et what émission na héritier yaka c'est que c'est faire bon nga silika tout le bongo pour bien héritier yaka un peu d'émission héritier yaki na soumission parce que abi wera grand frère na formateur wera commissaire wa zalelo héritier yaki wera abine o dozana arozala boy tour du contrôle c'est normal alors tous ces congolo atika ko pousser loko komage bande ko ya wenge ba boude Ferrego là parce que mon patron le makamsu parce que Ferrego là dans discours il avait bien dit que il est content parce qu'ils va venir ba sangani boye atini bon même ba gola ba kede ko takuna tant yo so ba kebiso ba gola to bi ke Ferrego ke sukuna te qui dirige qui faire faut yo te faut faire parce que discours non faut ça et ça la neng mon na leader na yo quand je passe la télé il faut le ba leader na loba parce que les leader na aza pour yango et puis leader le bongo te yo ozana ko le ka jamais en télévision pour no ba na loba ke na niveau ba faire rigolo ba ça ba wera ba JB tu ne peux jamais comparer faire rigolo à JB ou ensemble mais quand on reprend muké côté pardon tu ne peux jamais comparer tu ne peux jamais comparer Weranson et JB na faire rigolo parce que faire ici les faire parce que ba wera ba créer idéologie parce que ba wera na jiba fandra ba boular ba bito ça la wenge 4x4 ne ba faire ba ya le ba comment ba faire ba za lelo donc on comparer faire et faire pas leader faire les leaders d'aujourd'hui parce que c'est que le wera na ba jiba ba ça la faire ça la na ngoté faire na ça la ngoté on peut jamais comparer le père et le fils et ça automatique parce que faire ne peut jamais c'est que le coup abimisa jibe na wera ba jibe ba sala faire na mais ba jibe ba sala ba sala faire gola ba jibe na wera ensemble quand je dis jibe na wera ensemble parce que on va créer 4x4 voyez un peu alors tous un Congo da tout ça ngana lingo pelisa moto moroté parce que jusque là température est bien ba de créer le roman ba linga faire azalawana par rapport à l'histoire on nous a parlé que faire à beta na wenge et sous ça qui est na concert tout on appelle faire azalawana to bunda no yango mettons yo so na ignorance mo boye ya ko ça polémique moi c'est polémique exacte moi je demanderai à Binabiro il a fait Ferrego vu la vidéo qu'il a fait ba se spandre to aller quand émission asenga pardon ba da ba propos parce que il y a propos mo boye et ça choquant oui choquant pourquoi parce que Emilia loba c'est pas Emilia et puis obakiba abenga loba titina donc on minimiser ba titina on minimiser Manda Chance on minimiser Emilia on minimiser ba tout ba Dof Dominguez on minimiser bango parce que les têtes na projet aux ba wera ba JB ba le makaba donc pour on se bazawana l'autre côté selon vous OK c'est dommage moi vraiment c'est regrettable de voir un directeur il y a orchestre à tenir ba propos moi je demanderais à Ferrego là na bureau na basinga trésor Congo aller kana émission asinga ba pardon par rapport à propos et là pour moi très choquant à l'égard ba Weranson na ba JB même les producteurs alors ba moni moi que faire en ozanega moi il y a sa confiance donc ça fait trop mal. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais maîtres. Wanalanga Molière Amtelobango, donc je suis de Nias, Yone Mukolo orchestre, Luka Omekarocha, Pepe, qui est moi bien. Quelle conclusion par rapport à CGO?
Bon, conclusion na nga eza moni sujet oyo ya sujet ekofandisa biso te to banda kolobela yango to bango eloko oyo ifale basala oyo eza important eza promotion ya album babimisi parce que bobimisi album esimbi te album esimbi te bokokota na badistraction te bokoki kokota jamais na badistraction il faut bozala focal mpona promotion ya album na bino oyo esimbi te en plus kolobake leader na biso aza niveau moko na banani faut baluka leader na bino asala ata mwa 10% ya makambo oyo fali asali lelo na musique parce que non nazoloba parce que tokocompare ya comparer leader na bango na bavia wenge azwa neti bavia wenge bana se yo naloba bavia wenge oke musika falo ata génération na yo ota la génération na yo nanu bosali makambo fali asali te parce que bango bakoma omona neti makambo fali osala que génération na biso to ana succès et to na biso to ana succès maintenant bozwaka succès fali eza succès ya génération na bino nyonso te fali aza na succès après fali tozoyebaka héritier nde na minute oyo mo makambo bino fo bobunda bozongela mwa place bozalaka kala c'est tout. Donc quel fait on obi que album esimbi te vous faites biso non combien de chansons ebetaka na Kinshasa tu vois quelque chose à yo album eza combien de chansons otoyo kaka parce que soki na biso ata chanson moko eza te je pense que au contredire ngate oh mukungo zo kango te bako pakata tik nzembo wana kutu na bango mo ba fanatique ba mitu na leader na so azwaki courage ya koyembela biso nzembo bonga sai na clip pourquoi merci na ngito to kata débat place wana na fanatique ya mutu kutu nzembo wana epese kanda donc soko au soulever nzembo wana c'est comme si yondo zo chola siko album ya batu aido beaucoup là pour kenité na lobati album esimbité moni mo déjà ça non tant to ba esimbité non ken pena tant to ba esimbité non te kasi to kobaté esimbité ko simbate c'est autre chose mais esimbité succès ça c'est que esimbité te kobaté esimbité to ba masiko musala pona flatterie c'est ça pas flatterie tu n'as flatté fait répondre yo za yuma ngana yuma te ngabe na yuma te ngasa ngana ça fait vérité parmi place ba yuma baza ba yankepe baza ngasa na biwe ok ngasi na place ya kepitrote yuma pété na au milieu du village quand tu dis album est simbité ça veut dire que écoute moi té to ba album salami bien mais et puis si ba résultat auto ba to s'attendre que na échec té au sali mapa na boulangerie te par exemple et consommer té et salami bien ba nzembo za ozobeta ba bolingo ndenge no za nega ke et accrocher mané singlet té album na des pas ni nozo ko kozala clair té olio be mango hypocrisie lo ba hypocrisie na ba simité bon vraiment faut aider beaucoup là dynastie et simbi tu es simbité et simbi en tout cas merci tu évoluer na biso aider beaucoup là le total sur émission mususu en tout cas mboko makambu na makambu baza makambu mingi bimana surtout na couple surtout ça là mon continent yeyo to faire donc de moni fiston mafinga sai face à Frank Stema et Disuka en tout cas félicitations à Frank Stema et Disuka tout le monde a eu trophée meilleur chroniqueur il y a YouTube il y a presse en ligne en tout cas félicitations au plus Stema et félicitations Frank Stema tu n'as dans ton micro ça kuna félicitations Frank Stema un président à jumelle azoi trophée bimina Africa Valdi en tout cas na mboko ba trophée na ngote ba trophée oteka mi apesa bato da teka mi ndenga zo pesa ba trophée wana fali ye moko na apesa trophée te abandi mamwe pa mbazi so mbazi asali nini neti Frank asali nini Cynthia Kapashi asali nini te pardon pesa micro Tous à la claire, non, na lobi boy. Tous à la claire, na ba trophée ngo. Tracy Mbelenga zwangote. Vincent nanu azuite. Chef ba chaîne te ma. Non, Vincent nanu azuite. Après si critère nango ezanini. Te muté excellent mu sali mo musala bien na newana. Da Cynthia Kapashi asali musala bien ko le Vincent parce que biso to mi côté ça te. Cynthia Kapashi asali musala bien ko le kaneti nani. Ko le ga msumo mbaya. Il y avait des critères. Si tu as capable de salir Moussala bien, quand le gars sur Yovaldi.
Non, il faut tous à la claire. Si tu as capable de Sali Moussala bien, Koleka, Mike Lokamba. Mike Lokamba pas bosser, hein. A bosser dire. Non, c'est que tu as dit qu'on peut. Na Tali, bah, singa, apesi Frank, Nassin Tchakapache. Parce que entre Frank et Nassin Tchakapache, tous les deux, on a mérité le côté. Bah, mérité trophée, non, on a ndenge. Il y a plutôt pardon. Bah, mérité trophée. Papa, nazo le bango clair. Non, le bango clair. Trophée, ça te que. Moutayambaki batu wana nde baye bakotisi ba vie. Que vos critères pe ya bon gros attends non. Parce que biso nyonso tuto yambara même batu wana bayaka big batu tu ba yebi ke soka ya même mututen mutu wana ya sala ba vie ebele. Po ba invité o Frank soit ba ayambi o ba sali moi Bez eza Denis Les. Moi même mission ba qualité. Non, ben miso ba fali. Ben miso ba fali ezalinga zo ba par rapport ya nombre de vies. Mutu o abeti 1 million de vies na ndenge tokende na course azate. Vous avez dit maman million critères ba benga. Critères ngo ce za nini. Mutu excellent, mutu sali musala moi bien. Pour ça nous bien tom so fâché, moi bien. Ba ponga na yabi ka sinta ka pasi mutu azala travailler na etreza lité ya kanda. Kuta autre chose moi baisse makasi. Lité ya kanda era kangami 3 mois na poto. C'est comme moto à côté na moi baisse, a juste trophée. Mike Lokamba zuite. Te Mike Lokamba zuite. 2021. Il y a 2021. Bon 2021 si tu as bossé avec les gars biso nyos. Ken ngapa na. Allez a bossé avec les gars faire ça. Parce que moto a accéléré musala makasi ko les gars 25 azate. Parce que 25 to moni a sali ba tourner ya RDC na nenga blagité. Est-ce que Ken Piena tu ko nakolo bandeni ku saluer ta ce qui n'a pas sa trophée aussi Vincent a aussi Frankie awa pona kene na polémique na michete na bandana na Vincent na pardon pesa bon kaka te na butu te na bona ko extrapoler masula pesa bon félicitations pour tous les canaux non féliciter na trophée est valable ya teka éviter parce que na mona trophée na teka mais aya apesa ngo fali kuna fali abudango na répétition jour pasteur Denis Les ayaka na Vincent na rep ya fali o ba bengana Denis Les na Vincent o ba sala vidéo te teka mais aya ko pesa fali trophée fali a bien en tout cas trophée o wana za okitsanga niveau donc boyela nga trophée na te Frank azana trophée na ye o efasa la demande ba pesa trophée na ye ya bien trophée na YouTube eza déjà assez nga ba pesa yango musalo asali trophée na ye ya 5000 abonnés za kuna eza na maison ya YouTube te mais biso pe na mboka ah papa toi trophée te tout ça la clair mboko ba trophée za la raté o za trophée te quand même salo tiens pe na vitrine yo compte te quand même quoi azana nuna industrie moko o ezo sala trophée wana te industrie nanu o ezo sala ba trophée wana azana ngona nuté siko nga mutu azwi papa mo bo asala eke comment ba de som industrie yo zela na zela donc de place partenaire zela te nga lobi azana na mutu azo pesa trophée azana na industrie te o balamba ka trophée a pesa bato mais tout kende tout ça la clair avant ngana ndima trophée o ba pesa mutana faza na machine industrie na ozo fabriquer ba trophée wana pardon pesa micro pardon vraiment biwa te ka misala ka wat la ville dommage donc nyonso so ko bien idor eza ke poya pito donc toloba ambazi à l'équipe Amanda Chante à l'équipe à Kofi à l'équipe à Bozi Boziana à l'équipe à Tunyoso tu peux y ajouter trophée mutaliboso donc ambazi à l'équipe Dinolia qui na kati ya mouvement quand même mouvement na ya azui chef d'orchestre azuité wana toyebi biso moko en tout cas te quand même courage eza kope bayaya tout bakoma te quand même na mwa sambal nanga oye upesi asali donc on a la pour le pour chiter wana nga posa na ngi olo tala olo baka félicitations bandeko bazwi ba félicitaka na eloko bazwi industrie eza wana eza eloko moko bien organisé même ye moko Frankie alakisi ka trophée na tika alakisa na peut-être et ça aida beaucoup là Ken Pina moi si sanga ba mayele
Madame Olga Kabelo, Babi Kabelo solo na Belgique. Soki Frank na Sintiaka Pachi bazongo na ndenga mabe, o sanfunga na Grenade, ngalo bara vérité, o sanfu. Aido, miko za pana. To évoluer. To monya mission morolobi Frank Stema Disuka. Ayambaki bongo fiston Mafinga Sai président. En tout cas, émission wana o ngana tiré professeur dolala kaka siga o bilore botara makele. Ken pela ça émission mon dernièrement alobaki ma belé concernant voiture to mona bongo pa ya to no mona bon pas fiston Sai et comment pas ya Blanchard Mosaka. La question était celle de savoir ce qui batekela Mosaka somba pas Sai et batebele pa confiance no asomba boina boy. Mais vi maloba mongo Mosaka loba na télévision abi c'est comment on dit grand frère na yemo to mwana mutuka te doli ma fi vient so doli ma fi ngana nani bo mwana mutuka te comment ko kabla mutuka nde ça c'est PC kanda po ya koloba na télévision ke so yivie asali so émission mususu a robotole mutuka en tout cas tout le monde kende wapi déjà ngai na nyoso wana na olila na kombo ya Ken Piana batutu bali na moni ba commentaire na Afrique Info mais ba olila na kombo na Ken Piana. Pourquoi? Parce que tout est d'abord privé. À part la caméra, tout ça, la moi, private life, vie privée, c'est important. Parce qu'au-delà de tout ça, ça comme un niveau au Kabila Mosaka, car ça veut dire qu'il y a une intimité. Pour ce qui est Kabila, on est porté qui Kabila Mosaka. C'est que il y a un non, parce qu'il y a un qui ou peut-être TV il a besoin de y mais et qu'il a à haute voix les loyers bannis na circulatoire parce que quand il piana mutabimi ça makambo wana oza pembe na biso quand il piana sala ike mbato e balilo ke ça ya Kabila Mosaka mutuka eza poti na ça quand il piana boko tshana fa so Mosaka tenela nga c'est ça toi comment tout quand il piana alors ngai nga bena naza très déçu sincèrement na déçu pourquoi koka sai au monde qui a une intention pour y avoir le ballon à la télévision. Il y a quelque chose qui lui a poussé excité par rapport à Badira Mosaka. Badira Mosaka, on a dit pourquoi aussi par rapport à Nenge Kenya Memela qui est. Donc Mosaka a défendre défendre personnalité à la télé. Nenge Kenya Mozoé qui va Kabila Mutu comme des fois il dérange pas Valdi. Muta Kabila Loko Boé. OK. Ba tout le monde ba kuna moi ni complot là tu vois Kabila et Kabila. Et comment ça moi et comment ça moi et comment ça moi passer. Et je pense que Mosaka aussi et le lobby c'est une télévision et ça pour na défendre la personnalité net vie bitumba qui na Ken Piana et moi c'est na sai a traité Mosaka kana d'ingrate et bitumba télévision donc tous les coups sont permis bitumba télévision non c'est comment passer bitumba télévision Mosaka sai vraiment a traité Mosaka d'ingrat raté parce que tant que pesa gengo apesa gengo za kibe coulisses so alinga yeba na public alanga za caméra bengi Mosaka bengi ba journaliste boya Mosaka na pe mutuka mais lo asala ngo wa coulisses ça veut dire que Mosaka kada ngo pe coulisses merci Idor pardon donc Ken Piana la faute revient à Ken Piana yene mtalongo vie privée akona na vie publique et là moyo lo bien Ken Piana avant évoluer na nyoso lo ba Ken Piana mukolo ça pesa ga Blanchard Mosaka mutuka na est-ce que il y a une troisième personne comme témoin. Tu y répondre biso. Bon. Na yebisa yo ti projet zo salema ya opesa Mosaka ngazala. Le preuve ane mutuka na eza mutuka oyo nga sali nango na sesa be mission ebele. Parce que eza BMW mutako tsango mutaliboso eza ndeko na biso sai. Mosaka za na makambu oyo ayebisa eza ba pasi mususu ayebisa sai onga malgré la guerre na kolobango boete et yo créer makambo belé alors bitalaka na kanda wana sikoyo bibi kapinga zo benganga wana Mosaka zo expliquer sai bibi kapinga zo benganga to sala na émission na ebisi bibi ke avant na sala na yo émission il faut to sala boy bibi aboyi na yo na o sala na ngate. Non, non, il pour pas comprendre parce que lelo, na pe bibit. Est-ce que nga sala na Mosaka émission, Mosaka pesa ka condition nini? Apesa bibi kapinga condition. Alors bipo na wenge kuna bakana ya mona na bo détail ba détail yo ayebisa sai. Na misu nga aloba n'importe quoi. So na yo ki sona no voice. Nga, pardon. Nga, quand tu es sur la carte, tu es là.
vandi nakuti lisola kake non na kukuti atineli nga voice eza na kukuti bino bolobi nga asali mabende na bimisi ye asali guerre nanga ke nga bakabela nga kare pa prophète Emmanuel Dodi yaza mosombi aido yaza mosombi siko nga na yebi ke bapesa okar moko o nga na yebi ka wana pe depuis bapesa oleka te folobi ocho skoti sango na Congo na Afrique na monde bwana ngo ka 5 personnes mais nga na yebi ke ka wana bapesa yo ya kopesa po o comprendre ke mutu oyo ti lelo azoboya ke bapesa ye ka wana ta somba boka na voice là avant finir loko yo ka avant na continuer mais yo ka ngam na gérer bino ya pito s'il te plaît so you voice all et ozana makambo eko créer mosaka mabe ezaka mamba voiture oyoka peki akola impoli oyoka bamo ekobima awa ngamda oboto na voiture nga bakabela na voiture kamle bakaba na pasteur doli comme ça master na prophète to seka église yango nga bakabela nga sombaka nga bakabaka yo kabela nga yo mo bando batama makolo kabela nde yo nde bakabela camion ngati nga kate palais mama na poto yo mama mbudi faut vivre mbala tika palais possible ngati que de vous s'il te plaît que de vous c'est là yokate na lobi boy bon na lekisi voice à moi moké c'est là yoka tout se sauver père c'est là ngate encourager c'est de encourager 4 palais mon bon laisser parler mon famille 4 palais pour polimba l'amour 4 mission yebi porte-parole yebi à part leader wala 4 palais na télé. OK siko ye moko tala niveau mutazo kendo ko mati ya ba bêtise ya boy vraiment bon ngalo bibo tomoni ndeko na biso Laura Sokoko apesi modo de pa bokechu ke soko za mobali leka lisusu sala émission koto pesa isayi apesi mosaka devoir soko za mobali parce que alobi trop asalinga su vidéo kana tongo vidéo mususu yango yote ya mutu petit moi bien télé ya botolina carte ngade fa carte ngaba kabela ngati ngamobola te carrément pas botolite yango te de bosso atindela nga ba voice ko après mission Frank Stemai a filmé car abi petit moko boya lobi abotolinga car aboy kuto benga sai abi petit moko boya lobi abotolinga car liyo pelisa on a dit vidéo te non eza ko pelisa moto te valdi to za akati ya lisolo te yango petit moi bien télé ya botolinga car ngade fa carte ngaba kabela ngati ngamobola te carrément pas botolite yango te. Bref Ken tout que non malembe bino so bana gitambo comme mon moto bando kendaka betu aido to mena mama yimukie olo bibi sonso to za nani to mena mai mukie bibi sonso to ba nani to mena mai mukie OK bomela ape mai kama sanga obibi sonso to ba nani bana gitambo OK bana municipalité moko ngaken na gozala mwana gitambo masana nga blana mwana gitambo mais mosaka za père na biso ya gitambo la différence c'est ça o manga papa na masana o blana c'est ça non non nga na manquete on sait yo ki ya na fingi na finga été mais na vie merci ezalaka obligatoire pas moto akabelo atamai ko sengera merci ya pamba ndeko na biso mosaka soki azalaki vraiment sage alinga alobaka Ken nga na yebi karo eza kar na nga na kote na bapolémiki na ozoni kopotanisa nga na ndeko na nga saisai te alinga asuka bongo alinga asuka kaka bongo ke saisai aza peti na nga kopetisa so motu te alinga asuka bongo mais yo komi koignore na bandeko ofaire voir na mokili ke saisai ti alakisaka mituka ti saisai adondwaka aza moto ya mbongo bandeko ne baza bato ya pasi batambolaka makolo pe
père ngasala la guerre na mosakati nabi bande ko nyonso tu nabi na bakombo na bangoti est-ce que na ndenge ya respect na kokotsa bakombo ya baleki na ye o nga na yebi na ba grand frère na kokotsa bango na émission nanga ba vele eve mavuzi nga na kokotisa ye na ba polémique na biso po ya salinga nini mais ye o mona na émission zo finga ba sœur nanga ba Angel Muswahili a finga ba ndeko na pona nini kozwa na ba guerre o yo moko luki o bandeko no baza ba innocent o kotsa bango pourquoi est-ce que na ba guerre ango est-ce que omoni nga na ye na finga blanc aza master nga na kofinga ete bandeko ya mosaka baza neti bandeko nanga na kofinga bango te donc impolitesse mosaka na kopota ngo famille wana te o esalinga eloko te kama tozaka na respect ya bafamille ya bato bandeko asai balekaka tv te eloko te okende okotisa bango na bapolémike oyo eza ya yo nanga na ndenge nini okotisa bango ser Angel amona na mosaka na vi na ye te amona ye te nayebi te soki bolobi nga na faute wana nayebi te. En tout cas, merci Aïda Bokwala. To mécano ko effacer les tableaux, to évoluer. Membre sur la peine c'est belé. Tout le monde n'a page à la maman. En tout cas, ici nous allons rapporter une communication. Donc les attaques qui sont de l'obiang. To ko betali solo o apito moni vraiment en tout cas et ça lui passe. Pourquoi? La question générale est celle de savoir pourquoi na mboka na biso à chaque façon muta kufi. Faut lobby kaka. Toi les yinda babomi mutu basalibwe. En tout cas ça la beto ça rappelle un respect ba mort. Tout le monde va communiquer à la maman. La mort de Mélodie déclenche une virulente polémique. Est-ce que Caleb est-il réellement le porteur du virus VH? Cauchemar. Maramba Komi, nous rapportons, je disais. En effet, l'acteur et scénariste congolais Caleb Toukebana est accusé d'avoir couché avec Mamissa Chama, la rivale de la défunte Mélodie Badiama, et il aurait transmis volontairement le virus à la mère de ses enfants. Soupçonné d'avoir, en connaissance des causes, Caleb s'est justifié. Caleb s'est justifié. Donc, quelle page à Caleb Toukebana a commis un Midala Taylor? Tu auras ta réponse ce soir dans un live immense. Et après toi, pour un procès pour diffamation en France, au relaxanga maladie au Zolobela. Tu peux déjà vérifier mon état de santé. Je suis prêt à venir à Paris, à ta psychoto kenenayo, bisomi balé dans l'hôpital, yo ça l'examen, nga pena sala, plutôt la qui saba résultat. Vous êtes là que pour nuire la réputation des gens, vous avez détruit la vie de beaucoup de personnes sans les savoir. Mais boye baké bozana makila kaka rouge comme tout le monde. C'est qu'un homme aura s'aimé, il va obligatoirement les moissonner un jour. En tout cas, Déjà, on a retenu dans tout ça, d'abord, on a des volets. Premier volet, d'abord au Congo. C'est le seul pays au monde où la mort est naturelle. Oui. C'est au Congo. Et en oubliant que Moutako Koufa n'a pas raison et belé. Moutako Koufa par rapport à la volonté en Zambé. Déjà, au Congo, il n'y a pas de mort naturelle. Si on a Koufi dans Congo, surtout à une star à Ebanaki. Tous les gars, tous les raisons, on va vivre éternel. Attends, métamorphose, changement de état de santé. Donc, ça a raison, et la deuxième des choses, je dirais, par rapport à Nanani. Tu sais, des fois dans la vie, il faut savoir aussi de ne pas nuire la réputation des gens. Parce que les autres, ils ont réputation. Ils ont le monde internet et puis ça a accès les lots. Je peux me réveiller un bon matin, Nabiga Léon a sa image à Valdi. Parce que les lots, Valdi, rien qu'avec TikTok, rien qu'avec WhatsApp à Pamba, il y a un groupe où on a personnalité, on a et Koufi, et tu as caché mon peut-être on a conscience dans le purement ils ont un. Alors dans tout ça, on a enseigné, tu es la part des choses. Tout le monde peut être pour un sentiment, je dirais que pour la toi. Si tu as un private life. Et ma famille peut être des détails pour ne pas lobby tout ça peut-être babenga biso na proximité mutono makolote mais on a enseigné ezali yande ko na biso un mida je sais pas si peut-être na maîtrise na yango to elle connaît pourquoi aussi azoki courage à loba yango pour ça on a courage à obeta ma solo c'est qu'il y a des détails tant que ba comme moi peut-être il y a des détails mais on a enseigné ya blo mususu kolinga kokena on ga sur la toile té
pour le osala biso pasi tout monde et comme le niveau de justice ya okangisana et puis ndeko wana pe wa kufi za na famille famille na pe ba olinga te liwa ndeko na bango ezala sali pour ça mutu ape na famille ape na ba relation ape na bandeko et ça lelo so ba mona ndeko na biso kufi na lo maladie moko boye peut-être ndeko na e ko ba supporter yango te toi d'abord ba congolais et puis la troisième chose pardon to ba c'était notre star c'était notre artiste pour un respect d'abord ya moyi par rapport à tout ce qu'il nous a donné oh ça la biso lokola ah oh tout c'est là pour naie au moins un respect à liwana na oh ça la biso wana to me rebattre la personnalité naie et si ya kufi lu muta kufi azonga souté OK le roi la kufi déjà moi respect à ya mort wana tous en les gars naie pour ne pas comme Caleb afundi vraiment ils a respecté on a rôle bara yango Ken Pena, n'est-ce pas une diffamation à l'endroit de Nabiso Caleb Toukebana? Na toile Pena Baba Koma Pena que la mort de Mélodie déclenche une virulente polémique. Caleb est réellement le porteur du. Pata qui pito pas là vraiment. Na répondre. Pourquoi pas? Ce qui est là makambo nyonso ezoya boye. Ngana lo ba foti mingi za ndeko na biso la duchesse. Parce que la duchesse nde aya na système ba émission moko boyo ayaka nango ke ba leader ba bimaka na bandeko na biso ya bana basi o basalaka na ba groupe na bango ko dévoiler secret zelana nous valdi na pesa kote o mida fotité to taki ko mona kaka la duchesse era yaki na lisolwana e kayaki mama na guerre oyo wapi o to monaki na ba Elise Salum babimaki et que yaki pema ba mama na guerre entre Elise Salum na ndeko na biso Caleb bana basi ebele ya théâtre o pe ba yaki ko bimake non boye yo yebi ke makambo ane ngaki etina ba justice donc ngana ko senga bandeko na biso ba artiste comédien ba yeba ko gardera ba secret mususu ya makambo ba sala kan kuku parce que makambo ngana alobeza mida nde mutabandi yango te parce que muto ayelaki biso ba vérité oyo eza ndeko na biso Mike la duchesse yo bien mission oyo tokenda sana mama Kalunga nde créaka ba mama na polémique awa ya grave donc ndeko na biso mida azwi kaka fardo oyo balatisaki ndeko na biso Caleb e ndeko na biso amwasi akufi comme Caleb déjà bazwaki ye bapesaki ye déjà mikumba ya bafi nyonso ya théâtre ye nde mobali na bango nyonso ye atali sante mondeko na bango azalaki nango na sante ya suka oyo azalaki nango ye mpe aza youtuber azolukaka banombre de vie mais nombre de vie on a répété mais papa répète nga eloko na opesa ndeko na biso mida foti te parce que ye moto aza source ya masolo oyo te Caleb soki ndeko na biso Caleb soki akosala guerre abanda kosala guerre na provocateur ya masolo oyo ndeko na biso la duchesse parce que la duchesse nde moto aye na ba polémique oyo nyonso tu oyo ebotami oyo ezokontinue ti lelo donc nga na koloba bongo soki la duchesse ayelaka biso polémique wana te peut-être msu makambo oyo kombo ya Caleb ya msu na bamakambo peut-être eza nango te nayebi te soki ozo comprendre angle nga na lobeli vous comprenez donc eza bango na bango ba comédien nde babimisa ba vérité oyo tozomona ti lelo parce que lelo soki bayebisi nga balobi Caleb soit azala bima na fi oyo akufi soit na ba oyo bapema nga na kota yango duti te parce que soki ngolo ayebisi yo ngando azobela na kati ya ebale ndimela ye mpo bango nyonso bafandaka place moko la duchesse asa bimisa casquette nyonso tu ya Caleb siko yebisanga na condamné mwana bato yangani aza innocent ti kutu naloba Vadi tabwe. Deborah Kamanda. Kana sisa kama ile. Kana sisa kama ile. Te arrêtez le remonte non ani. Soit combien de fois on a parqué, on a pas dans sala. C'est bon. Non, c'est là. Exactement que biso awa nga na fondé lo moko te. Je pense que combat ba Caleb bima, eza na édition moko o la duchesse afongola robinet ya masolo nyonso, mutafongola robinet ya masolo nyonso, eza ndeko na biso la duchesse. Soki lelo komiti mida ala ta combat Caleb. Eza mida da bandite. Bango na bango ba comédien de ba zo combat Caleb ba tiango wana na première position. Siko nga na lobani. Merci
selon Mayenyo Sotoyo qui est tourné autour il y a Laurent Sokoko pour naïe à Sénat il venait donc déclin l'issola combat shit vraiment un combat ici là mais les autres qui voient ce mot ils ont il fallait 200 millions de dollars moi ils a débloqué débat débloqué déjà mais nous c'est un accord il y a grand prêtre Laurent Sokoko pour nous déstabiliser Mboka. Terrain, il y a terrain très glissant. Non, terrain, on a tout côté. Nazara besoin, na succès rapport Congolais bossa na gatro balobaken. Ozo côté mission na sana mama kalunga kala. Na tete au côté na biso na zwa attaque mu atami balé misato. Zela. Pour répondre Dichesse. Dichesse pas bengi mo ba soda na Abi bon, boya siko mo kofinga kalunga. Mais Dichesse c'est quand même était. Pona bino bokanzeke Caleb Nendumba suka. Caleb azaki mobali ya mami tango esimbi te bakabwana. Oyoki siko masola kindumba oyo ba comédie ba bandalo belango depuis kala makalunga nda defanda kae. Abi pona bino bato bokanza Caleb Nendumba ya suka numéro 00. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais. Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. A défendre parce que c'est pas là dans makambo, il y a la diversité. OK, merci. Donc il y a na masolo ya ba millions. Aïda pourquoi là? Avec 200 millions, moi, il y a débloqué. Nous sommes en signature, il y a grand pote Laurent Sokoko pour nous déstabiliser Mboka. C'est une question à Mitunagi, 200 millions de Tawapi. Une question à Mitunanga Mogo. Pas Mindele. Banga fournisseur et puis Banga va déstabiliser Mboka comment? C'est aussi ma question pour nous Mituni là. Le mécanisme est ça qui va déstabiliser Mboka. Juste en empêchant que la mission soit concertée, c'était ça. Ou bien il y a une vision, ressemble à un avion qui est dans le Congo, ça la ni. On a question mark. Non non tout. Pour na na vidéo ya vient total ensemble na bino. 200 millions et fonctionne comment? Ndesi kanga na comme tourner la question. Nanga za en tête nango, banga bata nini en marge. Banga basala ndenge nini pour na ba déstabiliser Mboka. Comment banga batia ba poison banga bakota ba congolais bandaka bomi tous les congolais c'est ma question que je me pose et dans tout ça on a retenu quand on a message de Laurent Sokoko et ça moko et ça que Laurent Sokoko azaki fournisseur pour lui c'était des gens qui combattaient non seulement les pays bano combattre la culture congolaise ozo baser la musique quand je parle de ne pas le pays parce que na skana mboka wa tout monde ba député ba ya ba ministre ba kenda poto on a ce documentaire. Assez documenté livre. Vous en voyez. Donc, quand on a fait mon boy, il y a Moutammongo. Assez documenté. Maman va être les gars, on va documenter papa. L'émission a devenu cité. C'est pas le mieux à côté la Kuna. Macron Gimbi, géré. Donc, Berlin va s'en sauté. Donc,
Donc, pour 200 millions, on a bigé. Loin que ce gros Zaïga avait morboé, on a fournir l'art et pour déstabiliser, détruire rien que la culture congolaise, autre monde en musique. Alors, dans tout ça, sur l'andeli Marambo bien Zali, comme ça rend dans un ranking entre droits sur Coco, dans la personne de Boketu Premier et l'individu, ils ont un combattant qui sauté. Pour des preuves de l'argent qu'il a envoyé ça à une seule personne, c'était de Boketu Premier. De preuves, bande rebelle bazana ba combattant, c'est les unes, balen ni sans fond. Ce Koyoka Boye, Koyoka Maloba, Laurent Sokoko, c'est comme si Boketu Nde bande ko mettre bande en évidence, alors tu maman Mupandi Muke pour exploiter mon wana yemo ko to qui voice mo escamo zo bagay. Kutu 4 jeep à Sombela kan ezaki ya Boketu yemo côté ezaki pour na combat bango so batambula na ba déplacement na bango. C'était quoi l'intention de Laurent Sokoko? La première question faut se poser. Ande osala ngona bitini. Au moment lui il donnait moni to kumisa le pona moni ngana c'est battu le boss de on voit sa musique ngana binga za fauvier. Il est méchant, c'est une personne au ma bateau photo en vouloir auto gang tout est mêlé bosso ils avaient wana. Aïdo. Pardon. Moni makambo ya ba combattant oyo na alingo kota ngote mais kokota ngona loyinge to benga Laurent Sokoko. Zela nga boye bato comprendre te wa mesa mabe mo le ken piana lelo to kotela mutute ngana lo bango parce que na congolais donc fona na sama na 16 cm. Aujourd'hui Laurent Sokoko a mibimisi a lobike c'est moi qui vous donner de l'argent ba mituka pendant qu'il donnait de l'argent bando ko menacer ba concert à Bercy bando zoka na lobi bien gadi Boketu ne ngine intention na ba soki banda ko causer bena des morts si les congolais banda ko kufa mon frère obi combien ba problème na concert wana ba koya ba fi ba zoka ba yiba ba tubiloko une personne qui donnait de l'argent pour fournir ba mbongo pour des autres wana d'abord Keni bien pardon d'abord Laurent Sokoko il doit demander pardon à la population congolaise. Il doit demander pardon par rapport à tout ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, ce que moi j'ai aimé, à jouer leur conscience, pas jouer sa conscience, accompagner les bandes de Gonaï, et de voir qu'une personne, et ça le voit mouvement habité, Valdi, on a nopé Sambongo, pour Babaya, Kaliba, non Anzela. Je au moni moutona bimisi boy. Face à mon pardon, les bossos. Valdi, excusez-moi, parce que Zagi n'a conscience par rapport à Boué. Et Ngaï n'a vraiment 500%. Pourquoi j'avais compris, je le disais à haute voix. Quel pays qui a l'opportunité pour me pour Nangaï. Les combattants pour l'accepter ce combat nous a noblité. Donc pour ça combat est intérêt. Pour ça combat intérêt pourquoi? Sauf que vous en courage qui n'a pas Bercy, Olympia parce qu'il y a une personne qui vous fournit de l'argent. Le seul mouton a zaté. Total ce que l'énergie on a sur salon à propre volonté na biso. Tebe aido côté na contredire tebe dans baxo matière mon muké. Na koyoka c'est comme si et belé pe bambonga bando zo. Au couranté. Alors au couranté. Bango ba bato betela mabongo so bando sala. Oui, moi je dirais oui. Moi je dirais oui mais pour na fena Boketu auto zo mbonga Laurent Sokoko yeba goza combattant corrompu. Donc ça est capable aux mbonga moi ba mune de si ba millions wana. C'est fort et possible aussi hein. Baïbe wana Laurent qui mboka meto ki nango boye bozo mbongo pour na bokene ko détruire quelque part. Et pour na Laurent Sokoko azaneka individu nyoso. Asa combattant Laurent combattant nyoso avec bambongo na ye ane ko fournir. La première des choses d'abord demander pardon à la population congolaise. Ozomban. Donc na zana content 100% pour na bageve Laurent. Merci boye pour musique zonga te. Ken Piana, ngatu on a toutes nos questions avant compléter na yo. Selon beaucoup bonani Laurent Sokoko commanda ESO les lots déjà avec na ngongo déjà que ça la moi investigation muké et sika puis agence oyo Laurent Sokoko tanga ke scandale de la grâce Boketu bambongo na la grâce on est la société moi biso ba congolais les gens sont pas congolais et on a sa communauté à aucun kuna si ezapena ya solo ce que ezapena ya solo en autre na bambongo kuna ba prévezali donc il est là toyoka pe avis à commander ESO soit on a contre ou pour soit on a après à continuer ou pas. Bon, merci Valdi. Ngaza na besoin ya kotanga komba mutute parce que ba combattant na nyoso ba bande ko na biso. Valdi ngai loko esala kanga pasi nga na mwana soda na bande ko militaire belé esala kanga pasi tozala na guerre mobwe na est guerre ane sila raté. Tona ba commando ya ndenge na ndenge soki bakeka solution kuna ka ezalaka te. Valdi na minute oyo bo choquer mutema ya Laurent Sokoko te. Omoni dossier o ndenge ezokende toyeba ba vérité ya makambo mususu ya ba planification mususu esalemaka na Congo.
Era betina lisolo ya 2 millions et 20 millions, 200 millions. 200 millions. 200 millions oyo, il fallait pas payer ça ba boketu. Pona makambo mo bo esalema na Congo. Mais balingaki ba pesa bango na no 1 million, ya Laurent Sokoko akendaki po akchana na compte, amone créer makele la tiki nanu. Il faut que tozwa Laurent Sokoko to kendene malembe to meme na agressivité te. To kende pene malembe. Akende na biso malembe to ba kope ango na sima kope ane ngeza la nini. Parce que tomoni kope ya muke awa alobi o boke chazala proposer que baboma 4000 personnes na salle o il fallait ko fia beta wana plan na bango zaki ya boma 4000 atuni bango boboma 4000 personnes pe bato balinga bakota babande ko na bango ba congolais elinga ezalaka bana na bango o bafandaka na poto mwana na yo alingi ki combattate sentiment na ye ezaki ndo ka musique mais ozo préparer ya koboma ye ozo comprendre. Donc, ngana loba lisolo surtout ya 200 millions wana. Eza lisolo moko il faut tozango au sérieux. Parce que Laurent Sokoko azolo beza ba makambo moko boy oyo même il était na biso a s'appliquer. Donc aza besoin na yeba plan wana oyo eza planifié pour bimisela bango 200 millions de dollars. Est-ce que eza plan na est-ce que projet ya makila batu pesa na sima? Bien projet ya makila bateza na simate wana côté na vraiment ngai na bonde la pena ya Laurent Sokoko na ko agresser te na besoin na yo kali solana tu na suka parce que to perdre ba grand frère na biso ebele to perdre ba ndeko na biso ebele kana ba guerre ba est wana biso nyoso na mitu na biso na conscience na biso to bike ba Rwanda nde ba bomaka biso ngatela ka population eza muke so to koyeba soki projet ya 200 millions wana toki kombo est bimina sima Wandenga na oyeba ndeni ne osala ba émission jusque là na besoin lisolo 200 millions wana vraiment ya Laurent Sokoko mema biso penati na suka toyeba 200 millions wana kopi na ngwe ngeza la nini. C'est ça le problème. En tout cas merci Aïda Otomo commençons na suka père na Donant Tsumbo ya maman Licienne ba pareil Lomi Allegre ba biso. C'est bon Valdi Tamboy ni na begaka en fait il y a terrain ba ta kene piana biso to ba congolais Valdi lelo to na ko saote ndeko mamozo le galona est ya mboka na biso mutoza esengo na wazate. Je suis congolais moment où nous mangeons auto ces plateaux seka ils na bandeko ba kufa ils na bano ba tika la ba orphelin ils makambo esengo tezo le kana kata Congo. Alors moi je demanderais application vraiment ya ba konza mboka ba kota likambo oyo batala makambo le kana est pour les loso to bengaka combattant ils ont ba congolais le rôle biso na bino mais to pesa ba grade mo ne baza ba super congolais OK super congolais azate mais mo Aïda attends que na débattre son mais fait ba ke ma msu basala wana pesa ka ya normal kasi yangwana na suso de référence ba msu de là tu comprends c'est comme ça qui na ba msu ba kota ki kombango na intérêt avec bit lucratif pour lelo obi pourquoi na mona combat ya normalité parce que ngana kendaka ba musicien les combattants vraiment ko imposer ba musicien ba bibo te kamboka bo bana koyemba bobe par exemple beaucoup des artistes ba yembela pe gouvernement ba yemba pe ba soutenir pe ba président ba sala pe on ba linga ba donner ça ba MPR ba dénonçant à haute voix ba aussi ba Marie aussi ayembela pe na papa Tshisekedi aussi ba Marie Paul. Alors que on comprend que combat wana et comme on aura et comme l'homme soumet le roi zaga wana pona nzamba lingaka bima pona apesa biso ba quelque vérité mais c'est qui est important eza yangote ngaso le makambu ya est ba konzambo ko penza bo kota likambo ya est lelo to yibida ki bana ba mundisa biso za ba rwandais s'il vous plaît ngana baki mettez lo ki ngona ba télévision non eza na ba télévision nanu ngana lobi boye na singa za prier ozo munduki okende obunda pona est ne mona keni piana to kende vidéo api Kagame azolo ba alors bien on veut des graisses mais faut te le bango to ba congolais faut to bien moi temps le basimbo kana biso vraiment pas souffrir mboka moi mukebo mboka moi mukebo le roi Rwanda Congo mboka munene Rwanda ça le roi Kinshasa ko kité ouais
mboka mwa mokele kola Rwanda biso tokotona biso nyonso tokotona biso nyonso toke ma wana totake bango pe tozongi tokangi Rwanda tokangi bango pe tokangi wana président na tozongi sina s'il vous plaît bakonza mboka botelema s'il vous plaît ça fait trop mal ndimango mon frère quelle raison ba kufa mais na guerre mon normal ndima na ngateke tukunda na ba Rwandais papa na nga te tobona nga sikoyo nga tange mwana soda biso ba père na biso nga papa na nga bundaki ya 80 jours nga tange mwana soda o na kufela bandeko belé côté wana il faut les solo ya 200 millions na yo kango tina suka en tout cas ya Laura Sokoko mema biso les solo 200 millions na fongola biso na misu parce que ce qui ça 200 millions moko boye nga ça l'affaire moko boye que za disposer wana batu moko ba sima nango ba d'accord ya kozwango c'est que ba 200 millions c'est zoma pe belé c'est que ba 200 millions moko bo c'est bima o batu ba signa be parape e belé c'est bima donc il faut to yeba nanu jango eza ndenge nini parce que nga pe na comprendre raté copie moko depuis banda mutuna makoleza la raté mais kopa ngo ezala kaka batu ba zo volontaire ko sela ngo ba drapeau ba polo makambo non il faut to yeba na le solo ya Laura Sokoko nengo lobi makambo et kokota ti ba affaire d'état faut te lokato yeba nanu vérité makambo ngo nanu parce que soki makambo eke mabe biso tokotala kaka ba tete na bino parce que bino bozala landa bato de ba tete na bino nde tokotala ezala te ke oboke tuye moko mabe non faut te yeba lisolo 200 millions na elinga esalema ndenge nini est-ce que za bato balingaki basangana balongwa poto bakitela wapi faut to yeba ngo pena très bien et kosala biso pena bien parce que makila o esopana kuna za bandeko na biso ba congolais yo muto zo coopérer pona 200 millions moko boye bozwa ondimi ofanda pe kimia olobi yo zo bundela mboka 200 millions na air to yeba secret nango et sala biso bien biso so ba congolais to yeba ke eza ba 200 millions moko epesa maka faut to yeba pourquoi les 200 millions 200 millions mundela ke ne peso 200 millions ya pamba c'est que ça projet makila batu faut se retrouver to yeba ngo pe atina suka en tout cas Joël Salambi c'est Pauline Lumumba veut les hommes bata Prince Yaweli Gauthier Mascotte vient na Koko Arafat donc ngana besoin na yeba les sola 200 millions moni makambo ya loba na tout près ya kosimba minduki vient na Koko Arafat na loba ngo très bien akenda ko bunda combat moko volontaire akota pena akenda pa tina ba est kuna mais kozonga awe koma ya coopération mwana bendana ti to savie tika makambo ya kendo ma volontaire c'est Angela Longola ya mema epoto donc c'est ça donc merci na Koko Arafat Makizembe parce que ya bunda pena na zamba kenda pena bunda yam d'esprit en tout cas pour tu na ngai Koko Arafat Makizembe na pesio mbote Pablo Kitamba la maison Kitam père nanga Donan Tumbo motema mama Licienne ma parent Elohim na les grains pesi bino moté depuis Canada Marmout Zouke Mutombo Marmout Zouke les parisiens papa na Jadel na pesio mbote ba bon rétablissement na yo masa na ngai Andi Mbuchu na pesio vraiment ndoto zonga kolongono ne balobara Hervé Selemani, boss Hervé Selemani, babi concert c'est moko le 25 juin à Torino na Italie. Il y a frère Nabso Fiston Mbouyi, en tout cas babi doté comme déjà avec Bokassi vraiment il y a boss Hervé Selemani. C'est dit il y a ma bière internationale la passion mbote Olga Kabelo madame, la passion mbote Olga Mbimba ya Pembe Cheron. Pichumbo tour de contrôle na bayo so batala merci na Yemei Berliv ngamente na Makongi qui était derrière la caméra ya film na film Berliv ya caméra ya Afrique Lengi merci na science whisky wish ya monteur intelligent babi kizeng intelligent nyoso karaye en tout cas merci Aidor beaucoup na ndebo numéro à la présent le numéro merci ben Ken Piana Makizembe était une dernière communication sopi bambo tezali et ça va vite que la pérenne dans nos cœurs l'amour est plus fort que tout la paix est plus fort que la guerre que le bon Dieu a protégé bato bazo attendre la biso on va commenter la suggestion na bino ba remarque ça la biso plaisir je vous aime beaucoup tous on a bino bo s'abonner à Aidor Media Télévision et puis merci à Ken Piana merci à Vadi Tamboué que mon Dieu vous protège c'est ça. En tout cas, merci vraiment la mise au Botala et Bisso. Ah, on est vraiment au site ma sona sama ko malelo. Si gestion remarque comment. En tout cas, pour toi à kaka selon ma kambango.
et ça ceux qui te s'abonner sur massivement na Afrique Elengi, pourquoi pas na film n'a pas un petit frère na Aïdor médiatif. En tout cas merci. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.